nganga ya bisinga lobi normalement faut elanga ne photo ya mwasi ya mobile no wana azala ndako. Alors tant qu'on met photo et pas fétiche royo kendaki. Lorsque bandi ba cérémonie nazalaki wana tinenga sali ba cérémonie nyonso nazalaki wana. Nzungu wana kina mai yaki obota makila na ba cérémonie ndenga banda ko sala. Bonganga ndena kena photo wana. Sikuni no kanga zemi te boye komi ya moko bande kwa mobali pe bakomi koloba ozwa zemi ukanga nengo zabongo mabota na deja ekangama. Pona ngai il faut to bimana yo 3 jours. So to bimino 3 jours après ne okende ozwa zemi. Natali ngabi nanda kukuna problème ezali. Nabimaki na 3 jours. Nabimé 3 jours wana. La Bible dit tu ne coucheras point avec une bête. D'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Tant au sali o ezali hors volonté en Nzambe, les abominations, au corriger Nzambe. Mama biso tiaka mwasi, Nzambe datindaka mwasi. Atana makambo acha kikati na ye. Mais au mona au tout autour na ye influence wana nde emema ye na bampi. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Balukayo na ba jeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Deko nanga elo musu se pesingai Misunga homme de veillard Webi ke Bana courant so katana Soke sarika manœuvre Pano ya li Tan Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. C'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. Ne sois foutu on ne doit regretter. Ah vous tout bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna
abela te bazosala examen. En tout cas, ya masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veilleur misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veilleur misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote, merci la confiance et la fidélité au message de Bissou à chaque moment, à chaque instant, dans le meilleur de chaîne Ezra chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci parce que vous êtes nombreux sur vos postes téléviseurs, à un moment où il y a de mission où ils allaient derrière le masque. Merci aussi à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth, surtout Zangebungebu, parce que Jésus-Christ Azali, pour sécuriser Bissou, et on monitosa à bonne santé et à bonne forme. Merci aussi à le maire de l'équipe solide de chez Bissou Télévision, pour la monsala qui toko bossa na kati ya chaîne au chez Bissou. Merci à directeur général Oezali, Papa Mosolo. Merci aussi à Papa Louange Matembo pour la monsala qui toko osala na mpanzi sur ma caméra. Merci vraiment infiniment à Papa Cheikh Mokadi parce que na chez Bissou ezalaka azarté ezalaka une opportunité. Soki na une opportunité à représenter émission. C'est parce que Zamba toucha qui monte ma Papa Cheikh pour nazala le rôle à l'un, il y a ma présentateur pour l'émission. Merci à Papa Cheikh Mokadi pour nous faire ma confiance. Merci aussi à la famille Mokadi, merci à Maman Ludi Mokadi ainsi que toute la famille Mokadi. Merci vraiment. Merci à yo Motozu Libaku et Rota la Bicho, na émission Lelo et Sali derrière le masque. Pourquoi tu le toujours na émission derrière le masque et c'est un rappel toujours te couvrir moto na masque parce qu'il y a certaines choses où on a mis ça dans le souvent, Moutassa la on a propre volonté, na propre conscience na été. Monsieur ezalaka mususu entourage naye. Monsieur ezalaka mususu ba envie. Monsieur ezalaka kaka lolengi o amoneli likamunenge zwameli abitenge fona commettre toujours. Monsieur ezalaka mo atikali ye moko amomona ke makamone ko muzungeli à chaque instant, à chaque moment ne posaka et tomboli ba envie pour connaître cette chose ou asali mais na sima ko mo regretter. Yango moni na kati ya isika oyo tu préfères que mutala ta masque parce que tu comprends que ezaki était c'était un esprit où ils allaient qui n'a mouvementé les colons n'a pour que commettre une erreur dans ce passage. Na émission le lot où ils allaient derrière le masque, tous en notre sœur ainsi que la quatre plateau, na zanga mon côté, na avec l'homme de Dieu où on a kokamba biso na émission le lot où ils allaient Papa Jules, Pasteur Jules n'a pas sur beauté. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa. On s'appelle vraiment pour yambayo na plateau à le lot. Merci beaucoup. Maman, bonjour. Bonjour. D'accord. Pasteur Gilles, avant de bande d'émission, sous votre permission, te rendre grâce et pas un ensemble. Amen. Prions. Éternel Dieu, tendre Père de péché, merci. Nzambe Angoya, Nzamba Lola, le Dieu d'Israël, toza reconnaissant na oyo sali katina biso, na oyo kosala. Éternel Dieu, au pesi biso mokola lelo, o tokana ki angote. Moi je dis souvent, tant que pesaka biso mokolo, ezana makam olinga kosala na biso. Donc au pesi biso mokola lelo, il y a des choses, éternel Dieu, olingi osala na biso journal lelo. Yango to rendre gloire, parce que le bien de ma commune, c'est celui qui offre sa reconnaissance, mais en gloire. Tous sa reconnaissance ensemble. Naye, kotika, moment oyo na salo boko abonzambe na yo, tika ete otokoloba éternel Dieu épaisseur le komo. O nyonso ezo confessé kombo na oyo sumasi ate ezala mosika dans le nom de Jésus-Christ. Toloba na maïla bomotote mais loba kati na biso enfin toujours solution di kambo oyo éternel Dieu kamba biso kamba muto azo kamba émission oyo opesa mayele puis sagesse dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup Papa Jules pour la prière. Pasteur Jules Bouni ton en tout cas, qui m'ezali Papa Eli, Nzamba Lola zo sala bisongolo, malgré Moussa les a ébélés, Moussa les a difficiles, à tout moment,
à chaque temps il faut kende zonga mais au moins le quoi les ali musala ya nzambe tous en a choité et on monte tous se présenter à tout moment donc on s'attend chose à qu'il comme faut ça là aux yeux appel ça na obligation ya kuna pour remplir na no ezali tâche na yo le pour la musala ya nzambe en tout cas en un mot na koloba mukolo musala Yesu Masia azozo soin musala. Amen, Pasteur Gilles. Mais il y a souvent tout le monde, il y a certains membres qui sont derrière le masque, les catés, beaucoup semblent la peau, il faut que toujours naquis de droit où ils la police. Est-ce que place wana bon, moto bato soit les kanisi wana bazape bato yo bakui sama pe na bambeba. Muni mutu nyonso lo bateke obeta tolo teke ngana za sainté. So ikutu makomezo exception ke mais biso nyonso mutu akoloba ke asumuka kate aza menteur. Eza bible nezo ebisa biso donc biso nyonso to sumuka. Tamsu kansi lokwa osali impudicité te se ko sumuka te. Isi fika na kantelo mabe na sumuki. D'accord. Oui. Siko bat bakansa lokola lisumu komaka ka ba focaliser lisumu or non. Bandeko oyo bazozwa makoki makasi ya koya koluka biso bango kutu bazwi quand même makasi. Boni bato bazoloba o basala pe mabe ya makasi ne bazozwa makasi te oyo confesser. O soka kufina lisumu na ye okende en enfer. D'accord. Ezana bato bando ganga pona ye ezana makila oyo bando ganga na kombo na ye même si a pratiquer le bien sur la terre suka na ezali felo parce que ezana makila moko ezoganga. Mais ndeko oyo azwi makasi nzamba asali yengo papa eli mbato nyonso mona bayaka confesser nzambe ndasaka ba grâce. D'accord. Oui. Na makasi bo moto to na ba capacité puis na ba insuffisance. Moto akufanda ka bo taji décision na ko confesser non. Combien de personnes ba kufi na kati ya mbeba. Ba pesi condition place akotaki amonika nga mona kufa kufi na ye. Boy pe ko bimisa. Boy pe ko nyonso boy pe ko dévoiler boy pe ko confesser. Mais bandeko bazo ya ka photo fi yomoni tant to sola kana bango to féliciter bango. Basa ba âme. Mission ya basala nzambe nyonso zali pour les âmes. Tout dépeupler bango sika bazali, to ya ko peupler bango na kan ya nzambe pour que nzambe tanga papa eli mutoki obala. Eza bien to sala fête, mais soki moko na biso abongwani. Ayambi Yesu kwa mokonzi pe mobikisi na lo les aka fête. Amen. Ezaka fête. Et on dit biso wa pasteur to zakana compassion na ya ba âme. Donc ce qui ne croyait non mon kaka il faut na ça quelque chose nzambalo là à intervenir pour que à mon tout récupérer en y a des actes importants bandiko bazolo ba bongo parce que nanu ba koma ya nzambe te bible lobi kola lobi yanga ba oyoka ya voix nanga bible ma komi ya nzambe za partout même na la bis même na wenze même na ba tv maloba nzambe zali il suffit que yo moko soit conscience de lo bakete na suki awana diable cette fois-ci non peut sa vie n'a pas Yesu Masia kola koyamba yo bandeko bazolo ba bon papa ya question etaliba soki asa na makambo na ye oyo azana ngo likolo ya ba pensée etali ye bandeko to ko kende ko soumettre bango na l'état te parce que soki muta confesser to soumettre na l'état o kangaet to jotan ça les délivrance wa to jotan abika to récupérer âme na yona ndengeni ceux de azana prison de homoni de quoi biso tout ça les bandé ba en français l'erreur est humaine biso tout ça wana pona erreur. À chaque fois tout ça effort ni bible dit que il faut tout surmonter le mal par le bien donc tout ça là effort bandiko bazoyaka tout le kokotsa bon parole na bandiko ba olanda biso ceux qui baye parole kaka trop que soumettre bon à l'état te o nzambe nazali juste juge yim to juger bango lolengesi. Merci beaucoup pasteur Gilles pour nzambe mo ne mutazali juste juge pour na ko soumettre na ba problème na biso alors tout ça dans notre sœur pasteur Gilles qui passe dans la makamuna parce que il y a certains membres où les cara au niveau le masque il y a de la famille où musu bazara lésé mais le rôle là il y a bazali maître bazali juge il coule ba juge nyonso notre sœur a un problème oui ça li qui akoma ao et tant ABC biso na niveau ya réception il avait fait l'effort ya koluka kuta na pembeni na bino pour que ameka kolobango et boye un peu orienté le lengi nini kwa kutosa. Maman, na bandil sou kopé sa mbote, rebonjour. Alors, dengo expliquer ki ngai avoir la volonté na ko fongo la motema mobimba. Pona ko yebisa l'homme de Dieu. Nzambe ngano no to monate. Osasio na mamna lobi. To mona nzambe à travers na. À travers basala nzambe. À travers basala nzambe. Alors tant moni pasteur Gilles soumiso ke na moni nzambe. Tant ozoloba pona yo makambo ozo déranger yo
yebaki eza yete muta koloba mais esprit ya Christ nde koloba kati na ye pour que pesa biso orientation pour que tolongola sort oyo ekomi yo au monde lobiko ya Nzambe zana motema polele ya koloba devant l'homme de Dieu malobeze pana. Merci pour la parole. Normalement nalanda bino mwa mingi. D'accord. Nalanda bino vraiment mingi. Namoni que nga pe natala ki ke nasana ba problème po esenga ki fona ya kokutana na bino. Problème nanga eza na bande ko vivre na hors marié moko. Azaki na mwasi na ye, azaki na famille na ye vraiment. Bon, ndenge déjà to komenda ko vivre makasi do to bolingo pene kota ki pena makasi. Bon, na komenda ko envier susu di banda te na komenda ko envier ndi na kati ndako na ye. Dona kota kuna mwasi ne abima. Na banda omona suko façon ya kokotela te. Chomo kaka to vena baninga na ba tozomela na ye kobeta lisolo wana mninga mususu abi ebongo yo tinde to vandaka bo beta lisolo te biso ne tozabo toyebi nganga moko koto ya kisensu kati kuna eza facile kutu po kotala ndako wana pona nini te tokende kotika yo kuna te babaye kutu te balobaki ke topesa yo numéro na adresse okende kuna nga bite nga na yebe sikana te mwana ke nga moko eza te ndi abi sava biso moko tokende kotika yo zalaki bakamana na mbaye na ngai tuboti na bota ki pe courage wana toketi papa wana na kei papa wana na expliquer papa wanga ngango ebisinga lobi normalement faut elanga ne photo ya mwasi ya mobile no wana azana ndako nde to yaki suko zonga ndeka tokutana na mobile kaka na quelque part mobile kende ko pisse na simatika ya telefone atika ki na retira ki photo ya mwasi na ye ezaki liboso ya écran ya telefone na ye na retira ki yango ne na memaki yango pa nganga wana. Ça qui ont vraiment la volonté dans la volonté. Alors, mais mon pas nganga wana nde ayaki kosala ba cérémonie abomaki fi wana ndako mobile nanga mwasi na ye bon nganga wana nde na kena photo wana abomaki ye bon ndenge abomaki ye tanga petu esili mobali aye kotala te ndeti tosali moko kumela bona bala yo sa nini okota na ndako abalaki ngai vraiment normal nde na banda kolinga esalamela ye mpe ka bongo nakotaki ntina kati ya ndako navandaki na ye ovanda mo batemps vraiment naokanga zemi te siko nini naokanga zemi te boye komi ya moko bandeko mobali mpe bakomi koloba boye nga mona tali te wana ekomaki siko volonté na nga moko ezalaki su ya bakamaradi te nga mona yo ovanda siko bamama oyo mpe baleka mpe boye baosalisa bakisa bokoko banini banyankankau naluka mwaye nakende kuna mosusu eza mwa problème pama obo voilà papa asalisaka bamaladi ya bokoko na yo kende kuna ye na kei na explique ka ayibisinga wana eza biloko moko eza nango mokie eza nango kutu ta eloko moko eza ya ntina wana te mais po ozwa zemi okanga ndenge oza bongo mabota na yo deja ekangama mpo na ngai il faut tobima na yo 3 jours so tobimi no 3 jours après nde okende ozwa zemi natali na ndako kuna problème ezali autrement osala eza te naluka kaka nabima nabimaki na ye 3 jours nabimi 3 jours wana naye kozonga ndako mpo na ndako kuna nayebisaki mobali na nga ke akepa bamama na osala kuna 3 jours boye naye kokende naye nazongi na ndako
Ba tuninga ndeni utite kuna tozaki na biso bien makambo eleki nango bien na ndako po. Ba mama bazabe basana ba. Eyoko leka mikona yo zwa pezemi. Na zemi wana na boti mwana mobali. Na boti mwana ngo akufi na ye. Akufi. Banda mwana wana akufa azwa nanga lisusu pezemi te. Eloko moko te. Bandeko mobali atomboki asinga yo ndenge oza bongo ozo azemi te eloko moko te. Donc okomika kolia mbongo na ngaka ya pamba na ndaku awawa. Donc ozo fifa kado okomika ka yo oliaka mbongo boye. Soko ozo lieta fufu boye bandeka mobali soki ba ye oza na kimia te. Donc omona okomi mal à l'aise. O sentir penda ke donc yam suna fufongo ba olongola na mesa ba longoli ba buaki ba niko finga yo. Donc ina mona ki ngo kominga nakomaki na suka vraiment. Yango na lobaki na pusana ipa na bino basala nzambe na ko bimisa vérité wana o ezaki kati na ngai. Ngomo na pusani sona. D'accord, merci beaucoup d'abord maman parce que Zarandi papa Gilles Autoloba si au commune à niveau au Lobaboué, ça montre que au leminde makam o yo sali. Alors pour le mabi sauter. Parce que ma question te reposer yo ni au peut s'abiso repérer reconnaître les problèmes où c'est pas ça qui. À place où yo kendaki. Ton ba camarade ba diriger yo pour ko kende ti et pas ya moto zo benganga. Ayebishi oyo na photo ya mwasi o azaki mokolo mobali. Osalaki méthode pour que za photo na. Méthode na salaki bon mobali arameli aloya kende moi ko se soulager atika ki ba téléphone na enyo sur kola mesa. Ndena retira ki téléphone mobile atia photo ya mwasi liboso photo ya mwasi ne wana liboso na fond d'écran. Nde na kotaki na ba photo na zwa ki photo wa. Alors tant on meni photo et pas féticheur oyo kendaki. Lorsque bandi ba cérémonie to ba rituel na yoana. Ozalaki yo moko présente ou que otegelaki photo yo ki. Nazalaki wana tinenga sali ba cérémonie nyonso nazalaki wana. Alors bilo nini o asengaki yo mema à part na photo parce que na yebi ki na monde wana basenga toujours biloko. Bilo nini o asengaki yo mema. Bon à part photo asengaki ngai na pesa ki na mbongo. Esile. Et yetonga banyoso siko photo na ye pour ka sala ba biloko na ye be captation wana. Soit ki ba makila moko te quelconque to asimbaki lo moko te disons oyo monaki cap iniki ma photo na babikeko na ye. Te asimbaki ba nzungu na ye ba biloko na ye wana nzungu moi nzungu wana ki na mai yaki obota makila na ba cérémonie ndenga banda ko sala. Nzungu wana eboti ezaki na mai eboti makila pour yo yebisanga ke makambo nyonso esimbi. Nda bisinga kende na yo. Omelaka te lo moko te. Na melaki te loko te. Dès on va arriver au Songi, et ça dit combien de temps pour que Oazala qui l'aura rival n'a pas. Et ça là qui bah 2 semaines de kasanga na kufi. De par là comme oyo kota sikoyo na ndako ya mobali na yo. Na kota ki ya kufi ba sisi wa matanga après to yako poussa moi batan pour mobali alobaki moyena kota bongo ezate pour fa luka préparer pour yo balanga. Nde mobali yaki ko préparer ayesko ko balanga nde na kota ki na ndako. Bandova na bana ya banda na yo to bande ko vanda yo moko na ndako mobali azolaki. Na kota ki na ndako ba balinga na kota ya ndako na kuta ki bana wana. To bandova na bango ti mama moko bana ngo po bazaki déjà mo bakoli boyaki na bango lisuko vanda na ngai bakendaki na bango koto ya bandeko ba mama bango. Donc natikala ki nga moko. De arriver et péchu accès va na ndako si au commis au tel point ya koloka sikoyo ko bota na mobile de mabote zaki ali yo ko remarquer ndoni ki ozaki na maladie ou so biso soki maladie ni kakao wa ko remarquer on est bokenda ko sala test et examen na mobile ozaki na ye ou c'était comment bon na c'est ça qui examen moroté pour na yebike na zalaki na nga bien
Wende na continue na monike na obota lisute bon na vandinga moko neni nozozwa zemite olekilenga vraiment bona ndenge katolanda na ba TV no salisa bwena sasa benga bitina kende nan po bon pe bamsu ba dog ba zakape ba docteur na kende basala ngana on examen na ye basuki ezanyoka nka uto nini nde na yeko kende na yeko kutana na papa wana Nda ebishio beaucoup mo coucher na. Nda ebisinga to coucher ni 3 jours. Oh. Pas quoi accepter. Na ndima kyango po na bando luka mwana ti. Ano luka mwana pona luka na batela libala na ngai. Ne mwana na ndima ki. Bobotami combien la famille na bino? Oh yo botami famille na bino. Bobotami. Na famille na biso to botami loko a 7. Yo za kante ma fa. Je m'excuser ha. Naza loko la deuxième enfant. Ya liboso za mobali. Na liboso mobali. Deuxième enfant déjà yo mwasi. O balani na sima baza mibali na basi. Mibali na basi. Est-ce que maman na papa baza en vie? Maman na papa baza en vie. Maman na bino azalaki mwasa mibali te boye. To azalaki maman babalani na papa ndi babotu bino. Baza petit lelo ka ensemble na papa. Oui, maman biso azaka mwasa liboso. Pasteur Gilles. Oui, papa. Koka ndeko ndenga zoloba. Habité koko pesa point de vue nini, nzambe pa kokoloba nini na kaya ndeko. Parce que koka déjà coucher na moto aza féticheur. Comme déjà corps moko parce que la Bible nous dit celui qui couche avec un prostituée devient une seule corps. Ce koka ndeko ndenga coucher déjà na moto aza mutation occulte. Ça montre qu'il y a ticket lié c'est masse à commission du genre que le rôle à hôtel. C'est difficile. Merci beaucoup, Papa Eli. To Pambulanza mena versi ka moko. Oyo kolo kugile biso. Et la Bible qui nous dit dans Lévitique 18, chapitre 18, verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ocho loba ngo siko papa Eli. Maman na biso ngana loba en toute chose. Non se bandara na débit papa Eli. D'accord. Romains 12. Alobi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Kolanda maman na biso na débit na yezaki. Parce que asa mwasi. Asa na batu nyonso. Nzambe nda sala ya achaye mwasi. Nzambe yebile pourquoi aboya ko tinda ye mobali, atinda ka ye mwasi. Beaucoup de personnes va confondre makam. Azaka mwasi akoma mobali. Azaka mobali akoma mwasi. Or, tant que osali ezali hors volonté en Nzambe, les abominations, au corriger Nzambe. Combien de personnes va corriger Nzambe sur la terre? Maman abiso tiaka mwasi, Nzambe datinaka ye mwasi. Atana makambo wa chaki kati na ye. Mais au mona, autour na ye, influence wana nde emema ye na ba envie. Ye pi faza la ndenge bato so bazalaka, fa se conformer na siècle présent. Or Bible bango clair que to mi bongo la te na makambo sikoyo. To kokanisa te. Yo oza tala Bible lobi toza ya awa me toza ya awate. Biso oza ba chrétien authentique bazaka ya awate. To vivre kaka oui parce que kolonda ti biso awa. Mais vie na biso ezali terre promise. D'accord. Mais à chaque fois que mon mutaza chrétien lo bakenga abondelaka. Moi je prie. Yango to lo baka Bible lobi ke tika molimo santo nde a témoigner yo. Amen. Ko se témoigner te ko tia na ba statique nga kende mangengenge, nga kende lusisina, nga kende tendance non. Ce n'est pas la peine. Tika molimo santo ala sabiso papa Eli, a te identité papa Eli, asa mutu mo bo nzamba yebi. To ko panga sans faute, sans problème. Mais tant yo ko la sabiso ke yo bondelaka, yo banga kanzambe, nde ko mi mabe. Nde ko na biso au monde que na début na yezaki envie à se conformer dans le siècle présent,
faki atala libala wana eza bien ngape na kokota libala wana ngape naza pe moi site ya lekinga na nini na komo tala ba qualité na ye ngape ndi na boye na pe na nzoto ngape na beauté extérieure ye kuto amabi ana te amabi ngai fuka libala or na oto solo na ndeko moko na ebisi na lobi yambo osala likambo faut d'abord volonté ensemble. Pourquoi? Bible ebisi so na Esaïe 30 Nzamba lo la retraité sur enfants rebelles. Abi enfants rebelles, ceux qui prennent des résolutions sans moi, ceux qui font des alliances sans ma volonté. Pourquoi? Na lingila banote kanguba na fond il y a 20 000 francs congolais. Yambona banda na vu initiative ote kanguba pona moni maman mo ote kanguba la point ateka makasi. Asala ba 3 tours. Ateka mapa ateka makasi abita ba 3 tours na dépôt, ngapi funa ki oteka mapa pokuna mapetambola. Non. Tant que tu as qui y a bouton yaki a tumbola ka juli kala munda kundi a zipi a invoquer à chaque fois noter que le connaissant ni bandako bima sko yo oza nzambe est-ce que yo faut se conformer na makambo wana non mon nzambe avant sala likambo il faut songa na source pas tata na ye wa nzamba lola a bisi abina na sa lobo père lobi ko lo ebso habiter ce n'est pas le bon. Or pour sala likambo za la bien il faut sala na moment ya bien na ta nzambe. Dès que mon école en plaire. À chaque fois, tout ça, les cambo hors volonté en Zambé, Zambé a été sur enfant rebelle. Rebelle à Zanan. À Zamutoyo a télémeli loi moko. Ba rebelle à Moka, na este bazo bunda. Baza banan, ba bato ba o télémela constitution. Donc, les rebelles à Zamuto a télémeli loi. Donc, biso à chaque fois, tout télémela loi en Zambé. On Zamba lobby, tout salaté, tout bima rebelle devant Dieu. Rebelle devant papa élité. Ni devant pasteur, mais rebelle devant Dieu. Ce qui nous a frappé, on a un long là. Maman abiso na dobi na ye envie ezalaki. Faki ba sa eloko boye, faki papa sala mbala na mbongo, yipe azala au top. Mais or, habite ke ba no so ba envie aka ba mona ko konta likolo te. Di la Bible. Mutu no so envie aka o sala likambo po batu ba salaki o mona ko konta likolo te, ça envie. Au moment que la deuxième des choses bibliques, Moutou a couché na bête, carrément, à se conformer na makambo. Donc, a commis bête. Maman a biso, mais tout le makambo belé pourquoi? Vina y kosuka bien te. Parce que ton abimi, na Moutou a sa sorcière, a commis sorcière. Sans pourtant y a qu'il ne sabe incantation. De même manière, oyo obima ki na ye, beaucoup même Moutou moko, c'est que yo pokomi, Moutou moko na petit cher wana. Yango moni. N'est Bible ici que à chaque fois, non, on a pensé à ça la makambu ya bien, mais ma bé ça caché vers nga. Pourquoi? Ils ont la loi moko ils ont dominé mon entendement. Ils ont dominé bokasi nanga. Donc et dominé capacité nanga. Ils ont dit la loi ya péché. Au moment que maman abiso, à chaque fois makambu au sala makambu kende ya otengama. Oh, tant que sala makambu wana na idée que maman c'est ça bien. Le mal est que papa Eli, bandi qu'on a biso to féliciter bango à chaque fois bazo a initiative ya ko confesser pour nzambalo la sa bango grâce. Mais to lo bana bango que ko sala ngote parce que ozui ba attaque kuna. To makambo esimbate ndo yo lukanzambe te. Ko yo luka biso to yo luka nzambe o asa attraper asa kati na biso. Donc c'est que yo luka directement nzambe. Mais le ko yo luka nzambe, nzamba a sondaka le cœur et le rein. Amona ka eloko ezana sia ya libanga ya mwindo nzamba monaka. Oko sa biso te, oko sa nzambe. So posa sincère, o sincère envers biso te, mais o sincère envers Dieu. L'autre singa ba oya confesser ça. Voilà. Zala sincère envers Dieu. Nzambo amona ka moto, nzambo a contrôler ka nyoso na moment moko, yetongo comprendre que oza sincère. Okangolo. Omoni to singa ka des fois que kolingate o comme ça service makasi pourquoi il y a des choses au sala au bombi. Ozo lingate ba yeba ke na sala ki boye pona soni non. Déjà tant ozu makasi ko le kana itando ike na télévision, c'est que oza na souci que nzambe ya bomo ya sanini. Asalo ngolo. Nzamba lola a délivré yo o como ko ozongela ko bika ndenge oza ko bika kala mama nanga diable aza menteur aza suka na menteur moko o to ko ka définir ngote solo o mona bible loba bino bato bo se conformaka na papa na bino azali diable
tous les menteurs ba o ba kosaka ba se conformer na o eza diable muto za chef ya mensonge omoni nano ba no boy maman tokolo ba nyonso awati il y a des choses au koloko révéler biso au kolobango na TV au ça dans scandale tam soupé ko léser tam sur sala mo bebele mais au moins to zwakata ya ko zwata moko na en coulisses pour na ko solula pour na ko lukande ni to ko posséder na ba service mais au moins nzamba lo la salu grâce amen le quoi aujourd'hui capacité aujourd'hui makasi nzamba sali ngolu ya ko leka na TV ya ko confesser to ko posséder na ye il faut un peu encore sincère. Il y a des choses qu'il faut tourner, où il faut répondre pour nous colandelayer, malé, sinzambalo la osada ngolo, allez Canada. Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Pasteur Gilles, il y a certains de bateaux là-bas. Pour ça, la maman Moussous peut commettre un Moussous, ma période de maman Zolekana. Ah, ça, déjà, babiabo. Parce que, na bateau bon, le lengeni no kokosala, le lengeni no Nzambe na biso. Aux Jésus-Christ de Nazareth, pour que ça la grâce pour que Moutouana a mon loboko ensemble. Papa Eli, le loko ezo opprimé la nuance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. D'accord. Bon, qu'on peut ça prophétie oui, mais qu'on a Python. À l'équipe pas Moutou appelle ça prophétie de vrai. Mais sur prophétie, mais ça Python, mais ça prophétie vraie. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bato bazo landa biso bakoi na ba situation to situation mususu de fait ka ke ba yo ka biso cette parole nde kangola bango amen mama wala nde biso ka ndenga moni ba baleki ka parole to batabiti il faut nana na Yesu Masia parce que na zalobi za la pesa zongi sa sala boy ti jum sunga mo ne fona sani nakende parce qu'il faut que vous allez clair et il ça bango que diable ça menteur à chaque fois vous allez sengio le lobby kuna tant le jour non lobby kuna landi au kokate au sengo yomoko donc c'est inutile de travailler na diable nzambe na biso ya bomoi azana ba condition senga ate amen alobi nazali nzela ya solo pe ya bomoi so la mutu ya ko landa ya okangola mutu ya ko landa ya akomona akozwa lobiko ya sali. Donc il suffit qu'à ôter la yé motema, au croire na yé, au comprendre que il vient d'azali souka nyoso, c'est fini. Amen. C'est fini papa Eli. Donc bandiko bazo la ndabiso, moi na olobana bango racheter le temps car les jours sont mauvais. OK. Nzambe alo la apesi au journal lo parce que ana posta na nka yo confesser parce que lobby eza yote. Amen. Oyibite suko la muka. Oyibite suki 18h nous ezandeni. Schéma ya journée, l'engue journée salama, tu éviter. Ni sala que journée comme journée. Tu éviter. Nzambe mutaribi, isa mystère na ya ibindeni salama. Mais le coup là a pesi biso journal lelo, papa Eli, yana batu ba moni journal lelo te. D'accord. Yana batu ba kufa ki le 31 décembre 2024. Ngaza ki na zamba. Yana batu na so ba message ba akufi le 1er janvier 2025. Donc, à Moni Angote. Et là, le 31 décembre 2024, à 23h59. Tout l'équipe, on a dit. Et le hôtel, c'est toujours mon. Tant que tu as la capacité pour les cabisso, parce qu'il y a l'intelligence pour les cabisso, parce qu'il y a un bon pour les cabisso, tout l'équipe, on est là. Mais le coup, là, Nzambe, là, a permis de faire tout quota 2025. Tu commis tout dans journal, là, na ma be na biso to anango azo compter que moto fa ki confesser yango lilobe moto akoyoka nda opika amen soko yoki liloba Nzambe racheter les temps parce que jour ça yeba ke donc aussi journal lelo tam solo bo zwate amen Nzambe tikelo le journal lelo pour compter ou confesser parce que oza eli soki o comprendre que Nzambe lola aza posa na yo o yo confesser mais so comprendre te bisolo bisusi ezali ezaba âme mais toza na incapacité pour ma type place bango baza pour no ko arracher bango na makasi te il faut volonté papa Eli Nzambe za parna ye mutu baza parna biso amen papa Gilles donc Nzambe alobi ke mutu oyo tambola nanga azo lobiko yo tambola to zo lobiko te yango moni bible eloba ke tozo se conformer mutu aloba ke mutu azo kanisa vie o azo mener sa vie ya Yesu Masia o azo se tromper
moto a autant mon appui à Yesu Masia a se crucifié corps na ye pour nous rendre Yesu Masia. Mais yo zanon na ba fort. Yo zanon na milangwa, yo zanon na ba hôtel, yo zanon na ba via ya mabe, au crucifié corps te. Mais moi je prie. Moi je sers Dieu. Na tellement besoin cher non modéré. Te oh moto asala ka wani za yote, ça ka moli musanto ya kaka a opérer pesa ndi. Azomina. Parce que est-ce que nous sommes combo nzambe lo ba masa ka wana. Amen. Ata dans le mal, combo nzambe ezali. Ipo sani pa sala. Ce qui service sili, akangi bisaka na ele kwa nzambe. Ake. Bino boka saka mutona za nzambe. Mutona za nzambe, oh ça nous nzambe te. Mais à chaque fois toujours adorer combo nzambe, le quoi adoration za ya ye. Or sani or kita, à rendre il faut rendre, à pêcher il faut pesa, à sungi il faut sunga, à bénir il faut bénir et personne azuni. Donc pour la question papa Eli, bandiku bazola la ndabiso, tout ça les locaux ya baksate, locaux ya kolobate par la parole de Dieu. Yom tu landibiso, joie conscience, yeba que journal le locaux la pêchio, a pêchio chance. L'obéza yote, tant sous le monde côté, ça les faut yako benga, ba numéro en télévision, ou yako confesser pour que nzamba lola sala, à sala au grâce. Donc voilà. Merci beaucoup, Pasteur Jules. Maman, merci beaucoup. J'espère que vous avez l'homme de dialogue et ça la sûr et certain que Nasima Awa, même quand il y a déjà aux yeux guérison. Amen. Parce que Zambé est mon rêve, le lengeni a coopéré, la katina yo. Il est mon rêve, le lengeni ou a rolongo la mauvaise sort que vous avez na katina. Amen. Merci, Pasteur Jules, merci pour la orientation orientée biso et pour la nuance sali, la journal lo. Que le bon Dieu te bénisse vraiment. Amen. Amen, papa. Merci aussi na mutunyo sur qui libère kolanda biso. Pasteur Jules le montre capital acheter le temps quand les jours sont mauvaises. Tomilenge. Nzamba na part na ye, biso pe tozana part na biso. Parce que part na nga pesa ki musuna la tani na la tibu. Ça part dans la volontairement. Zambé mazaki na part na enda pesa nga souffle de vie. Amen. Ça montre que yo muto la na malamu la nanzela malamu. Yo muto mona mabe ko kendete pour que ezala tarte le lenge komeli bande ko mususu. Soki nzamba zongite tozala toujours ensemble na bino na katia le meilleur de chaîne. Merci vraiment à l'équipe technique qui a chez Biso Télévision. Na musala ki toko bozo sala Zambé abate la bino. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois.
tongo medi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso afuti mbongo nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine me azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama akomi na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zaofinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures akontinue kuna nga na nopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misunga babe Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo